pourcentage 80%. Suivi de Mademoiselle Ndangi Maketama Cynthia, 18 ans aussi. Cardinal Maloula toujours. École privée agréée, 80% aussi. Suivi de, finalement pour latin philo Kinshasa, Mwamba, Laoui Ngutulu, Emmanuel, collège Saint-Raphaël. C'est une école conventionnée catholique et l'élève a réussi avec 80%. Maths physique. Nous n'avons qu'un seul lauréat. Ochudi Temungu Univers, 18 ans, collège Saint-Raphaël. C'est une école conventionnée catholique et l'enfant a réussi avec 86%. Biologie chimie, un seul élève aussi. Monsieur Bilendo Christovic Faveur, 18 ans, collège cartésien, privé agréé, 87%. Pédagogie générale. Mademoiselle Mwanateba, Mwanabena, voilà, Mwanabena Mtumba Jemima, 20 ans. Complexe scolaire La Référence, privé agréé, 88%. Monsieur Ngindinga Uogila Johnson, 22 ans. Complexe scolaire Setia. Privé agréé 88%. Mademoiselle Chassa Ediayame Vanessa, 20 ans. Complexe scolaire Setia aussi. Privé agréé 88%. Esthétique et coiffure. Mademoiselle Lilanga Omelese Gloria, 19 ans. ECAM, école ECAM, c'est une école privée agréée, 72%, 72%. Kinshasa Funa maintenant. Latin philo. Mademoiselle Bokamba Ntoko Évangile. Boyokani lycée, donc lycée Boyokani. C'est une école conventionnée catholique. 82%. Mademoiselle Bentous Molinda Racheté, 18 ans. Motema-Pico, donc lycée Motema-Pico. C'est une école conventionnée catholique et la fille a réussi avec 82%. Maths physique. Mademoiselle Mbouete Biwata Emmanuel, lycée Motema-Pico, école conventionnée catholique, 85%. Chimie, biologie. Là nous sommes à Funa. Chimie, biologie. Mademoiselle Ndundu Zongo Jovit, Sainte Famille Collège, privé agréé 87%. Monsieur Fukiaou Ngangu Gradi, 19 ans. Monseigneur Mouké, c'est une école privée agréée 87%. Pédagogie générale. Salama Landi Dombasi Augustin, Institut pédagogique d'Ngiringiri, c'est une école non conventionnée, 86%. Kinshasa Lukunga, latin philo. Mademoiselle Malonda Titi Malta, 17 ans. Lycée Sacré-Cœur.
mentionné catholique, 86%. Maths physique, encore un élève, une élève d'ailleurs, mademoiselle Moussa C. Raphaëli Eunice, 17 ans. Complexe scolaire Le Loupio, une école privée agréée. Tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nani walanda yo abunga nzela azali te. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Se nzela na yo. Bayebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borfelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai. Liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini banga. C'est avec assurance nakoyemba. Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Olobi na ngai natie liboso na yo banzela mibale kufa ebongo. Kasi olobi na ngai mpona bongo naye kososola ete yo nde ozali bongo. Nzela na yo eza nzela oyo ezopesa vie. Nzela na yo eza nzela oyo toza na assurance ya avenir na biso. Oh Jésus, nzela mosusu eza te ebobeli nzela na yo. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo. Nani alakisanga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Se nzela na yo. Bayebatalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya borfelin bana bitike. Mosungi ya baveuve. Mobikisi oyo asekola ngai. Liboso ya banguna nanga. Alongola nga na maboko ya baini nanga. C'est avec assurance nakoyemba. Yesu azali lisungi na ngai. Lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi. Nazalaki mpate oyo atungaki nzela. Kasi otikaki lola oye okiti okufi kaka mpona kolakisa ngai nzela. Tais-toi les mon berger. David alobi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oza mobateli pate oyo
ngai esika matiti ya mobeso ezali oyo nalia natondisa malesa oza nzambe na ngai oh jésus alléluia. C'est avec conviction na koyemba yesu azali lisungi na nga lisungi oyo ezangaka te na ntango ya pasi nakabela yoki kolenge na ngai nakabela yoki bolenge na ngai nzela na ngai nyonso olingi kasi na suka nayebi te naza molongi alleluya nzela na yo etesebaka te